Mopesi na pema topesi yo merci po te yo motu opesi biso lisusu mokolo malamu tike tolokumu nkembo mpe masanjoli ezongi epai na yo papa limbisa biso bana na yo mpe sanctifie biso totomboli lisusu molimo mosantu azala à l'œuvre na bomoi na biso mpe moma na biso ya partage ya parole na maboko na yo yo nde tombwama mpo toza nzambe na kombo na yesu amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Bonjour pour les uns, bonsoir pour les autres. Ça dépend, il y a un okolana message. Oyo. Zambe a pamboli biso lisusu lelo na Matthieu 14. To bandi na premier verset na 12e verset. Bandeko. Awa eza lisolo ya Hérode a organisé fête. Bongo na fête wana mwana na ye abini kitoko. Na sentiment na esengo ya feti wana alobi asalive asenga oyo nyonso aza nango posa même soki eza moitié ya bomengo na ye akopesa ye bien aimé tokebaka kosala bave na sentiment bilengelekeli yo okomi koloba quoi que ce soit mwana pabi ngako na nanga mwana elenge minere naza na mama oyo aboti nga nakende kosenga conseil epai ya mama ayebisi mwana mwana na nga yo senga kaka mutu ya Jean Baptiste soki mama asengaki yango Hérode lere alingi mwasi na ye déjà Jean Baptiste atelemelaki bango parce que mwasi na ye aza ndeko ya Hérode son frère Philippe. Jean ayebaki ke oyo eza likambo ya inceste eza masumu mais bien aimé na sepeli na courage ya Jean Baptiste. Hérode élevé en dignité mais alobeli ye combien lelo ba église ezobeba pona nini ba pasteur bakomi impuissant na koyeba kopesa ba remarque conseil na ba oyo bapesaka ba enveloppe minene ya dîme ba offrande ba obasalaka ba don na église ba osala ba de n'importe quoi dans l'église mais bokoka kolobela bango te pourquoi ce qui tolobeli ye peut-être kolongwa na église tokomi kotika fait vert na mabe bandeko na ngai basali na nzambe totika kodétruire évangile à cause ya ba intérêt na biso. Mais bien aimé, qui que ce soit, presse l'évangile. Bongo Hérode asepelaka na eloko ngo te. Na verset 5 balobi na biso akomaki koluka koboma Jean Baptiste mais opportunité ezalaki ko se présenter te. Azalaki komona occasion te mais bien aimé, combien lelo bazo luka koboma bandeko na bango mais occasion ezomonana te. Naye ko décourager ndeko moko yo oyo osali projet yako empoisonné yo oyo osali projet yako enlevé yo oyo osali projet yako détruire. Arrête, répands-toi. Soki okangi motema okokuta mais bien aimé babundisaka o azana eloko nzambe te. Jean Baptiste apetaki vi na ye yo opete déjà bavi ya combien de personnes. Jean-Baptiste andimaki à cause ya évangile asakolaki mais balingeli ye boule combien kati ya bana na nzambe na église kibondoki ekoti osekisa mutu opesa ye mbote olia na ye mais olingela ye boule ozaka na da na ye te ndeko wana aloba na nga boye ndeko wana akandelanga aloba asala boye mpo na nga otikala nango na motema mais oluka kaka occasion se présenter. Bien aimé boma na yo empoisonné na yo sala na yo même okeli ya mutu oyo ozosala mabe azali azomona mpe azoyeba bomba mabato sekisanga me oyininga na sa motema mais nzambe o asalaki nga amona motema na yo
motema na yo eya ndenge nini nini yango oyo ezobaluka na motema na yo baprojet nini oyo osali mwana ake kosenga conseil na mama yoka mama eloko azoyebisa asenga moto ya Jean Baptiste mpo basala yango nini balia batumba kabri basala buyo ou bien nini mais juste azalaki ka na posa Jean akufa je me suis dit mpona nini asengaki lokolo te loboko te mpo ayebi soki bakati mutu loboko akovivre me bakata ye kaka mutu koluka kosilisa vi ya mutu mois de la femme mars yango oyo mama conseil nini opesaka na mwana eza na bamama ebele batinda bana basalaki ndumba mwana aye mama tala papa kinga na olinga ngai mwana linga na olia ye mbongo shina ye mama ozo expose mwana toli nini opesaka na mwana na yo na bana na yo nini oyebisaka bango bana babana bayebi réalité vite bayebi makambo te mwana lokola mama alobi ayoki akei koyebisa papa moye adute aza te parce que mwana ayebi na ye te ce qui va suivre après ayebi te mingi lelo bazotinda bato na banzela mabe le bayeka kosenga yo conseil olobaka nini c'est pourquoi tosengaka conseil na n'importe qui te ana bato mosusu bana batoli oyo ememaka bato na libungi mwana kei kosenga mutu ya Jean Baptiste papa mpe atriste me papa mpe na sa motema asepelaki na ye mpo alingela Jean Baptiste boule combien lelo tomonaka bandoki ler alie bongo yoka ndenge kolela amibamba amiboma amikata ou bien asala nini me na sa motema ayebi na ye ke ngai nde mutu naleye ngai nde mutu natielaki poison ngai nde mutu nasalaki boye me asala sambla mpona kodistraire public yaya distraire na yo bato bimake yo nde mutu ozoregrete yo nde mutu oyoki pasi na motema mais réalité motema na oyebi mais bien aimé notre Dieu sonde le corps et les reins ayebi mitema na biso ayebi ke oyo asa semblant te oyo alingaka na ye te eza semblant nzambe ayebi kosalaka semblant te hypocrite que tu ye ondoki amotema mabe omsala mabe me osekisa mutu olingi ye te nzambe ayebi yo répands-toi dans ta vie à Jésus Jean-Baptiste akufaki à cause ya koloba vérité lelo bana na nzambe ebele bakomi kobatela bavi na bango mais bien aimé que servirait à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme lelo okomi kopesa baavantage te soki nasakoli nalobi bosolo apesa ngai so enveloppe te tika na boma moto yaya évangile babomela yango moto te yo sakola oyo nyonso koyela yo ndima mais pourvu ke o hériter le royaume de cieux mais lelo mingi te otala biloko mokili soki nalobi nakozwa te tika na camoufle kaka pourvu ke nzambe ayebela te nzambe ayebela te bien aimé tosala keba tokakola évangile te mpona likolo biloko mokili oyo ata soki babebisi nzoto balesi yo poison nzoto ekokufa me molimo na yo ekobika koluka te kopetre molimo na yo likolo babiloko mokili oyo vanité de vanité mais bien aimé prêchons l'évangile quel est l'état de ton âme osekisa mutu olingaka ye ou non mais bien aimé aimons nous vivants tosala semblant te tosala na mabe te ironie eya eloko mabe hypocrisie eya eloko mabe conseil nini opesaka nzambe alola apambola biso
mpe molimo mosantu akontinue korevele biso bachose cache tokutana mbala nsima bye.